Donc, Batouana, il y a Ninive, tango poisson à Sandy Jonas, Bayambi Jonas, Balobi notre messager. Pourquoi Bandimi Jonas? Parce que Bango Basambe la poisson, Bamoni Kenzambe la Bango poisson, avec Optine de la Bango Moutou. Maintenant, Jonas a bandi côté à Bango de la part de Dieu. Tout Ninive va se repentir. Donc, Nzamba yé et pas à Ninive selon culture na Bango. C'est ça Dieu. Maintenant, quand Nzamba joué en Afrique, Aroya comme chinois te, Aroya comme arabe te, ndenge na moni na njili kuna chinois asali église. Batu nyonso bakimi ba église na bango, ba yeko kote église ya chinois. Bakomi pe fier, biso tona pasteur ya mundele, biso pasteur na biso chinois zo sala ba miracle au sakanate. Tala, donc église etondi na jour moko. Mutu mwinda lingaka toujours eloko ezo frapper regard. Mutu mwinda lingaka toujours makambo ya batu mususu. Ya bango moko basepelaka nango te. C'est pourquoi ozomona ba fille lelo bazo pakola. Et puis ko pakola wana pe ezo frapper bango na ba tampon. Parce que eza la bisoté. Olingo ko mapembe pour quelle raison alors que Nzambe azalaki noir. Ozana race ya noir. Mais il faut se là. Race ya Nzambe. Eza noir. Mutu nyonso alinga koma neti mundele omona basuki ya basi bakomi kosala ngo neti ya mindele. Bakomi kolata ba pantalon. Makamutu ekomi neti ya mindele. C'est vraiment triste. Donc, Nzambe azo traité na biso selon culture na biso. Tala sikoyo, soki Nzambe aye na Chine, akoya kuna comme noir te, bakoyambe te, akoya comme chinois. Soka ye et pas américain, akoya comme blanc. Akoya jamais comme noir. Nzambe aza Nzambe ya ordre, aza Nzambe désordre te. Wana ezalaki Jonas batindie na Ninive na poisson de mutaye ko sanza ye. Bato ya Ninive bayambi ye parce que Nzambe na bango ezalaki poisson, ba comprendre que Nzambe na bango atindeli bango message. Donc Nzambe aza Nzambe ya ordre. Aza na 4 races, atretaka na ba race wana selon ba culture na bango. Maintenant celui totali na mokili, okomona ke exemple nazozwa na Congo, RDC. Toza na président de la République, Félix Tshisekedi. Mais soko tali pe na ba province, toza na ba gouverneur. Ce n'est pas pour rien parce que Paul azoloba, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature c'est une Bible. C'est pourquoi nous avons dit au Katilelo, après quelques années, nous avons dit bini lisusu. Ezali ko kufa na ko sekwa. Donc nous avons enseigné binoke, mutakoyi ko kufa, et puis un jour peut à sekwi, à la mouki. Résurrection ezali, mutakofi mais un jour à sekwi. Donc c'est un peu ça. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Du côté spirituel aussi, ça existe. C'est pourquoi tous en a positif et négatif. Donc, dès que tous vivre dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pourquoi tu as dit que bah oui, bon penser que bah oui, bah kofi bah limwe non, bah zali. Bazo exister, bazo vivre quelque part. Donc, na RDC par exemple, nous avons un président de la République, mais nous avons un gouverneur, il y a une province. Na Bandundu, tu as un gouverneur, na Congo, tu as un gouverneur, na Kassai, tu as un gouverneur, ainsi de suite. Maintenant, Congo, ceux qui balingi batin de la Félix Tshisekedi message, par exemple, biso awa maezate, pas ya mai, bakole kambala moko pa Félix te.
bakoleka pas gouverneur na bango ya ba Congo. Papa Grâce. Hier, qu'on soit message à ba Congo, à même pas Félix. Même temps que Félix a répondre, et qu'on le toujours par gouverneur ya ba Congo, on a Papa Grâce, à cause réponse à Félix, après à servir ba Congo. Ba Congo, ba koki jamais kozwa makambu na bango, pour comme pas Félix, ba le kaye pas la gouverneur ya Baluba. Gouverneur ya Baluba on attend à voter la message ah oh ils ba Congo. Mais pourquoi ba tindi nini na bango a? A obwa kango. So ba bwa kango ta ozong c'est la bango demande na bango. A royeb sa bango bon contacter Papa Grâce au yaza gouverneur na bino. C'est ça l'ordre. Bataman nundu pendenge rogo. Jamais bakoko zo makam na bango message na bango bani batinde pas président batindango et pas ya gouverneur ya ba Congo ou ya Bazaï ya ba Congo. Il faut ba utiliser gouverneur na bango ba pesier message yenda ko memango pas ya président de la République. Le naturel explique toujours le spirituel. Tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Ba gouverneur wana bazo représenter président de la République. Soko simbiye au simbi président de la République. Ndenge tolobaki Mai. Salaneti président de la République aza Mai nakati. Gouverneur siko aza oyozomo na libanda mulangi. Soko ningisi gouverneur o ningisi président. Soko baloli gouverneur o baloli na président. Soko boaki gouverneur o boaki na président. Maintenant, du côté spirituel, on remonte que Deutéronome 32, verset 8. La Bible oyo, parole de vie, la parole de vie. Ou la Bible courant. La version zébélé. Mais nazo zoa, makambo nazo loba, la parole de vie, la Bible en français courant. Deux versions wana. Parce que la version mususu ba longoli déjà makambo. Bango ba na moi retard. On va aller Louis II. Ba longola soko telima Louis II la première édition. On va les différents na wa lelo. Bango ba longola ka. Donc ceux qui ba moni eloko moko bo rêver allez ba changer. Louis II nouvelle édition. Ancienne édition, la nouvelle édition, au moins la différence c'est ali, balongoli biloko batumindu ba rêver. Mais awa, la version parole de vie, la version français courante, bazana na moi retard dans balongoli te. Yoka sikoyo, Deutéronome 32 verset 8. Kolukango na Louis II to remona ngote. Kolukango na ba version msusu to remona ngote. N'a pas sur deux versions. Parole de vie, dans français courant. Deutéronome 32, verset 8. Quand Dieu très haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières de peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Nabandeli. Quand Dieu très haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Dans le français courant balobi, lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Chaque peuple est sous l'autorité d'un être céleste. Donc, chaque peuple est sous l'autorité d'un être céleste. Tolobaki tozana quatre races. Quatre races. Donc, ba jaune,
baza sous l'autorité d'un être céleste. Oya bango. Ba rouge, baza sous l'autorité d'un être céleste. Ba blanc, baza sous l'autorité d'un être céleste. Ba noir, baza sous l'autorité d'un être céleste. Être céleste ya ba jaune, akoyo kozala ya ba noir te. Être céleste ya ba blanc, akoyo kozala ya ba rouge te. Wana eza désordre. Balobi be chaque peuple batie sous l'autorité d'un être céleste. Maintenant, nous avons posé ma pasteur au réveil. Quel est? Hein? Nani oyo azali être céleste ya biso peuple noir. Être céleste na biso ba noir eza nani? Ya ba rouge ya ba jaune nge telinga te. Nazolo de la biso ba noir. Être céleste na biso c'est qui? Parce que Nzambe nde mutatie chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Ndengo moni président de la République a ba gouverneur. Maintenant être céleste on a ceux qui vont dévier Nzambe. Ceux qui vont fingi Nzambe. Yango moni ba prière na bino eza exaucé te parce que bozali ko utiliser ba être céleste ya ba voisin, ba être céleste ya ba paya. Baza ba paya, ba nzamba ba paya po na biso. Ba être céleste ya mindele, baza ya biso te. Bozo prier, ndenge Bible lobi, bozo zo ba réponse te parce que bozo prier ma bé. Être céleste na biso ba noir eza nani? Makambo na biso nyonso il faut que dirigeant ngo pa être céleste na biso. Comme on a dit dans Isaïe 19, Nzambe ye moko aye ko visiter biso ba noir. Aye na une nuée rapide à quitter en Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Aye comme sauveur. Aye comme défenseur na biso. C'est lui notre être céleste. Total c'est que tant papa Kimbango a botami, na date wana botamaki, ezala qui peut fin automatiquement il y a vente ya esclaves noirs. Papa Dengue n'attend à botami en 1918, automatiquement fin il y a guerre mondiale. Défenseur wana sauveur wana oya yaki selon Isaïe 19. Ayaki nde pona ko sauver biso africain, ayaki pona ko défendre biso africain. C'est lui notre être céleste. Yenda eko combattre, eko bunda pona biso. Nani oya bunda ndenge Kimbango abundi pona ba noir. Tozala sincère. Kimbango abundi pona ba noir. 30 ans ya prison debout. Prison ya kovanda te debout. Mutu bapesi ye ndeke pola. Ayebisi ndeke wana, yo ozano innocent. Alamusi ndeke pola, bapesi ye neti batiola ye. Asimbi ndeke wana alamusi ye. Ndeke alamuki, azongi normal, ndeke apumbu akei. Mutu bazo chicoter chaque jour, si je ne me trompe pas, 5 et quelques fouets, chaque jour, pendant 30 ans. A souffrir pour la biso noir. Seul talabon matabokita, c'est lui notre être céleste. Yenda ko répondre na likambo na yo ya mukanda. Na betela kibino lisolo. Ndenge ni papa Kimbango ayaki tangu nazo sambela na Canada. Aye ko lakisa ngai ndenge nini na ko répondre na ba question ba ko poser nga jour ya audience. Première question kozala boy, deuxième kozala boy, troisième kozala boy. Si la dixième question rezoité. Parce que vous rezoit mieux sauté. Bako côté 9 sur 10. Il y a sous quand on est à 10 et vous avez la question à maman. Quand tu as commis la cour, papa qui m'a dit dans la salle. Maître Dani Azali témoin. Akimi a poussé kitine musika. Papa il m'a dit pembe inanga.
Première question, kako ya ebisa kinga. Deuxième, kako ya ebisa kinga, nazo répondre pe kaka. Ndenge ya ebisa la kinga. Dixième question, na zuite zale pe kaka question maman. Ndenge pe kaka ebisa kinga. Bakotanga 9600. 9 sur 10. Ngala zeko prier nzambe, 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 meye mutaye. Banda bo mwana, ye kaka mutaya kaka. Tozo prier na agricole, ba oyo ba yebi yolo, na agricole. Tozo prier boye kaka mutazale koya mwana na nga na yoki makamyo so sengi na pesi yo solution et puis nazo vivre solution wana. So kaka lobi ke na pesi yo solution nazo vivre yango tiko tak. Yango nazo pesa bino batu bozo kendaka na ba mangengenge bozo lela butu moyo. Et ça na pasi parce que bozo comprendre te. Bozo tindika ba prière na bino et pas la être céleste nini. Et ça n'est que soda zo beta masasi dans le vide. A mon ennemi. On a ciblé place ennemi azali, azo sili sa masasi pamba. Bon moi mutuna teni à soldat tout ça mais ayebi cible té. Azo beta masasi wapi. Yaka kokuta na biso. Donc on a ça ndeko ko beta masasi tout droit ezwa penali kambo yo zanango. Donc, être céleste na biso ba noir ezanani. Si vous avez des qui problème ezate. Boye bisa biso ezanani. Bino ba pasteur à réveil. Na tie bino na défi. Même na message à William Branham ba pasteur oboza kuna. Boye bisa biso être céleste na biso ba peuple noir ezanani. Eza Branham te. Eza Branham te. Branham il était un prophète normal, je le répète. Même temps que vous avez Malachi 4, Bissonos peut-être dans Malachi 4. Mais en réalité, Malachi 4 est un malam. Tanga Malachi 4 bien. Bandana début tina souka. Tanga malam. Et ça, madame Nabiso Rolobalelote. Moi, je respecte William Branham comme un prophète, c'est tout. Mais, quand il y a des prophètes à Mokili Mobimba, na ba rouge, na ba jaune, na ba noir, non. Non, monsieur, madame. Dans la prophétie à Malachi 4 lobby. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie des prophètes. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est-à-dire, avant de comprendre Élie Oyaroya, bon comprendre na nous na travail qui na Moïse. Moïse ayaki pour na peuple pour na mokili mobimbate. Non? Moïse ayaki pour na un peuple bien précis, peuple d'Israël. Mais na temps wana Moïse ayaki, ben égyptien bazalaki, ben éthiopien. Ainsi de suite. Mais Moïse ayaki pour na peuple d'Israël. Maintenant Malachi 4 alobi, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur. Na sekuna balobi, voici je vous enverrai lire les prophètes. Donc, pour comprendre maintenant on a travaillé dans Moïse, voici, je vous enverrai lire les prophètes. Eli wana celui qui classé dans Branham bozo koya parce que Branham bino bolobi aye pona mokili mobimba. Moïse ayaki ka pona un pays. Si on continue dans série naturelle, banini tout ça bon, ils ont na makabebele na ngagoloba te. Même dans le témoignage na sel pe na ngagoloba ngote parce que batu ba comprendre nga mabe. Ba quand on dirait na zone connaître moko boye, on dirait na zone ka ba titre moko boye, on nga kutu na na besoin ba titre wana te. Si on a besoin ba titre wana na ngana sala cours biblique. Pour avoir de terre dans l'église. Mais nous avons parce que nous avons besoin de titre wana te. Ngai na yeba ke tozo ba visiter na mokili oyo. Nyonso tozo sala na conséquence. Lobi to kokufa. Histoire pesile. Tomona ba Michael Jackson. Ba régner na mbongo. Ba régner na succès mokili mobimba. Mais lelo bazate. Mobutu a régné. Ah, batombola ina niveau ko sakanate. Président moko te na mokili. Batombola neti Mobutu. Milliardaire, multimilliardaire. Mais le deux azate. Azate, on a 6. Le deux azate. Moutazo kabela mwana na un anniversaire cadeau ya bateau en or. Mais le deux azate.
Roi Salomon, le Lobazate, Edouard de Santos et Angola. Mbongo eloko pamba. Mbongo et comment benge tonton. Mais le Lobazate. Place au Bazali, bazo comprendre que donc ils allaient qui est. Et place au Bazali, bazo que la bino mawa, ndenge na zolo la bino bozo comprendre. Être céleste d'abisso peuple noir et ça nani. Un point un trait. Et ça Branham te. Branham aza mundele. Nzambe jamais akoyibo ya atinda Branham na epa na biso. Atinda Branham epa ya ba jaune. Atinda Branham epa non. Comme les hommes comme Nzambe romona ke Moïse malgré ayaki pour le peuple d'Israël, mais romona a même qui dit commandement et dit commandement c'est normal et ça nature ya biso batu. Nzambe azo rappeler biso kaka. Neti biso ba africain. Tala ndenge bakoko na biso bazali kolengela Nzambe. Ndenge bazali kolengela Nzambe. Bakoko na biso bayebaka makambo kofinga finga te, makambo kotonga, ba poison. Bango ezalaka kaka nyonso kaka ezali kaka Nzambe ya mpungu, le Dieu tout puissant. Mindele nde baye kokosa bango, baye kokosa wana ti lelo ye, ba église à réveil bini, ba protestant, ba catholique, ba nini tout ça. On est ça désordre. C'est pourquoi on a même le message à William Marion Branham. Tous les 7 messagers noirs azate, baza mindele. Ah, donc plan rédemption et ça ba mindele, donc noir azate. Te. Waneza bazana être céleste na bango. Na lobite que za Branham na ebité. Mais bazana oya bango. Et que vous appelez Branham, je ne sais pas. Mais nana zolo belende ya biso ba noir être céleste na biso eza nani. Je le répète. Quand Dieu très haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Version français courant. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Chaque peuple a sous l'autorité d'un être céleste. Peuple noir. Bon, la xabiso être céleste na yé. C'est pourquoi on a dit que Nzambe soka yé et pas la biso ba noir. Akoya comme noir, akoya comme blanc. Soka te pas rouge, akoya comme rouge. Ate pas blanc, akoya comme blanc. Mais pour bon son atte que couleur d'origine na yé ezali noir. Parce que asali moutou na ressemblance na yé. Moutali bosso zalaki Adam. Adam zalaki na jardin d'Eden en Afrique. Basali na ressemblance ya Nzambe. Donc, ndenge Nzambe azali ndenge ya Adam zalaki. En Afrique, donc il était noir. Nzambe pas un noir. Adam alaki africain, Nzambe pas africain. Couleur d'origine ya Nzambe ezali noir. Mais soka te pas rouge. Akoki pe, il est souverain. Même pas blanc, Nzambe aza souverain. Akoki pe ko utiliser couleur na ye d'origine noire. Nulle part te ko yoka ke Nzambe comme jaune, comme rouge. Pour quelle raison? Mais ce qui est pas rouge, bah biso que non, bah on va voir la Nzambe ndenge wana. Et pas dans biso to mona on est abomination. Même biso, celui qui lobi que kimbango aya ke zala ki Nzambe, mindele ba mingi ba comprendre biso te. Parce que kimbango aye pena selon culture na biso. Nzambe. Est-ce que Nzambe bazali ebele? Non monsieur. Nzambe aza moko. Mais Nzambe wana moko Azako mikomisa être céleste dans chaque peuple. Ndenge tolobaki exemple ya ndenge tomona na mokili awa président tozomona ba gouverneur na ba province. Osimbi gouverneur osimbi président. Maintenant Nzambe ye moko azoya comme ba être céleste wana. Aye en Afrique comme un être céleste. Ate kune pas ba rouge. Akoya pe pa na bango comme un être céleste. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Dans un basé belete, Nzambe aza moko couleur d'origine na ezali noir.
Le même Dieu a se partagé na 4 races. Parce que ayebaka ke tokoyokana yokana te. Aye na chaque race selon ba culture na bango. Yango moni Moïse azolo ba kenzamba placer chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Donc yemoko nzambe a se partagé na 4 peuples wana. Aye comme ba être céleste à chaque peuple. Mais c'est le même Dieu. Et ce Dieu-là, ezaka kimbango. Yewana aye pas ba blanc na culture na bango, aye pas ba rouge na selon culture na bango, aye pas ba jaune selon culture na bango. Bango siko ba jaune, ba romona ya biso diabolique. Biso beto romona ya bango satanique. Oyo kuna mususu ya ba blanc, ya biso ba romona ngo diabolique. Biso beto romona ya bango. Donc c'est comme ça, même mutu mwinde siko romona azo defa ba être céleste ya baninga. Yango mon Afrique etikali kaka échec. Or Afrique est riche et que laisse mokili mobimba. Et que alimenter le monde entier, mais tal Afrique le long etikali parce que être céleste na biso totie à côté. Tozo defa être céleste ba jaune, tozo utiliser être céleste ya ba blanc, tozo utiliser être céleste ya ba rouge. Yango moni tellement b'Africains baza zélé ba église eleke belé ba pasteur ba frère ba sœur ba tu bassemble la net na Afrika wa monde bazate. Au mona ke mindele bazo progresser. Ba rouge bazo progresser. Ba jaune bazo progresser. Parce que bisonde tozo utiliser ba être céleste na bango. Maintenant et en point ya et royaka pas na bango et royaka pas na bisoté. Yo zali noir. Comme on a eu au botami na baluba, comme on a exemple, ndenge tolobaki Jibril. Bakamuno nyoso hala kuba, Et ya de royande kuna, et pas na yote. Donc tozo komi sabatwana ba riche a kosakana te. Biso nde tokomi ba kosai la bango musala. Esclavagisme lelo. Eza na angle mususu. Ils ont continué dans angle mususu. Mindele ba yebaka ke bateau ba kosalela la biso. Il faut to ça ndengeni. Il faut to kotsa ba église za lebele. Ba koyeba te ke bazo semble la bango ba être céleste mususu. Maintenant ba être céleste on attend ba no répondre bango te et on ne bandoye pas na biso. Ba yeba ti mindele baza mayele, tala ndele za masali mutu mwenye. Tolobela kiango, tala liboko awa, baza mundele. Si on a un seul colonanga pe, naza mundele. Pour les noirs. Pour quelle raison? Nous avons basali biso bongo signe nyo seza na nzota muteza important. Et ça la signification. Nous avons basali biso potoni to fina bango. Baza na se na biso. Nous avons basali biso mundele na se likolo. Potoni ya tabango. Baza na se na biso. Tant ba na Afrique ba tali ba koko na biso ba comprendre que bato yo basala mi po ba na tabiso. Allez. Ba bani ko créer ba makambo. Ba église. Baïke batoyo, tant que nous sambela banzambe na biso nde babando répondre biso le ba répondre. Bazama yele. Donc nzambe soka yé et pas ba rouge akoya selon culture na bango. Soka yé pas ba noir akoya selon culture na biso. Akoluka pays moko boye na Afrique. Abotami na pays wana aponi famille moko boye na pays wana aponi province moko boye na pays wana a s'identifier comme province wana. Romona azola kwanga na likayabu parce que aponi province ya Bakongo. Azola bape Kikongo, makamune nyeso Kikongo. Parce que aponi province wana. Yesu aponaki ba Yuda exemple selon l'histoire. Nazola selon l'histoire parce que na idelo nazolo. Akoma yineti muyuda tiki mandefo akomola ta sultan wana ainsi de suite. C'est la même chose. Alors, soko tali toujours Paul Ndengazolo la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Banyama nyonso ya mokili bazana une portion oyo bazo typifier nzambe. Lion akendaka liboso azonga simate, le lion de la tribu de Juda.
Aigle amonaka partout. Ata fourmi azan nani, ata fourmi atelemi na libanga noir. Même ceux qui mbis azan na se ya mai. Même ceux aigle amonaka partout azan na vision moko ya makasi. Azo typifier pe nzambe, nzambe amonaka nyonso. Tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Maintenant caméléon, azo typifier nini pa nzambe. Caméléon azalaka na couleur na ye d'origine. O nzamba salela ye. Mais soka komi likolo ya likasa ya pembe, caméléon akomi pe pembe, asidentifier na likasa wana. Soka komi na likasa ya rouge, akomi pe couleur rouge. Soka komi na likasa ya noir, akomi pe couleur noire. C'est ça nzambe ndenge atretaka na biso. Soka kepa ba rouge, akomi rouge. Akepa ba noir, akomi noir. Mais couleur d'origine na ye ezali noir. Yango moni Jean na Apocalypse na Daniel. Daniel 7, verset 9, 10, 6. Na Jean, Apocalypse 4, 2, 3. Jean amonaki nzambe na couleur d'origine na ye. Azalaki un aspect comme jaspe na sardoine. Donc couleur noire. Cheveux nezalaki l'aîné, c'est-à-dire crépi, mutumwindu. Parce que mundela zaka na cheveux lissé. Jean monaki ye na couleur d'origine. Mais ndenge travaillaka soki akepa ba rouge, atikaka pe des fois couleur noire na yewana, akomi rouge. Ake epai ya ba blanc, akobotama pe na famille moko ya ba blanc, a visité bango asali musolo alingaka sala après akei. Mais couleur d'origine na ye ezali noir. Banzambe bazali ebele, non monsieur madame, nzambe aza moko, mais nzambe moko wana atia donc à se partageant dans chaque peuple. Chaque peuple a sous l'autorité d'un être céleste. Être céleste on a ayoka ba prière na bango. Être céleste on a ayoka ka ba requête na bango. Ce qu'on devient être céleste on a échec total. Nazotanga écriture moko pona osukisa. Nazotanga na Psaume 82 verset 1 tina C. David azolo baboy. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux au pluriel.